Prophète Ngefande na. Les prophètes du peuple. Azara. Molobeli abana mboka, molobeli abana mbata nyonso. Viens na mona na YouTube. Oh ya saka ba vantir wana. Voilà. Asala. Viens saka ba vantir na YouTube. Non mais président Modeste Bahati Azali continuité à Kabilité. Et puis moi je n'ai pas parlé de Kabila. Il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me parler d'un certain prophète Ngefa que je ne connais même pas, mais na banda comment on a eu bâtiment banda ko non asaka théâtre na YouTube. Eh, c'est-à-dire vieux moko boye asaka ba imono na YouTube, afinga ka bato na YouTube, a kenda ko critiquer bato o ba pese moi misoko kumisa na YouTube. J'ai ko na ndenge mabete. Po ndenge za wana bana na ye basenge ba bota bana. Et puis ba koko na yo ba mona ga yo mokolo, ozape komiti ya kombo ya prophète. Pendant que vous avez un charlatan, un escroc, au côté beaucoup de c'est un pervers. Non, je te dis. Parce que bateau bazo baby samboka. Pas quand il a vu ça dans l'église, wana na ya nini. Est-ce que dans l'église ya son? L'église ya munene ba pe bateau ba kenda ka pe ya munene. Pe bateau ba kenda ka pa na ya son. Non, je n'ai même pas suivi ça, mais pourquoi on a dit que pour nani ko zambongo ya province. Oui, il faut se faire mabanga na nzela. Oui, il faut sunga province. Au titre de la kayango ba charlatan le quoi ba vengefa pour na ba kumisaka yo gouverneur. C'est pourquoi au monde il est là comment on est là. Jantini ngobila. Ayeba ba vantir na wana azoaka isu na téléphone te. Eh, kende mission. Beta isola Jantini ngobila. C'était charlatan motoya lokuta. Oyo, il ne mange que derrière ça. Donc, yeso qui a l'équipe na YouTube te afinga motote akumisa motote akolia wapi. Et nini batoloko là ba vient de faire. Il faut pas mettre le mot prophète dans ça. Ba vient de faire. Ba côté ya biso ba koko na bango nini. Oui, biso ba koko na bango. Ba koza koko pas vient de faire. Mais ngala za koko pas vient de faire. Biso tozalaki contre Kabila. Te Kabila vit on peut akolia ba mala na ekuna na kingakate. Très bien. Et si on parle de Kabila aujourd'hui, on était contre, on s'inscrivait en faux contre un système politique où ils allaient chapeauter dans le régime Kabila. Et puis, biso ba mouvement citoyen, toyaka ko monter beaucoup plus au créneau, hormis les actions sociales, to bandai ko sala, ko senga mai, ko senga courant, ba bongisa banjela, toyaki ko se radicaliser ngonga, to soupçonner président Kabila. Vous avez l'intention d'obliger le troisième mandat. Tout ce qui est kolobela nani moto ozobenga prophète, c'était un charlatan. Prophète, il y a une opération passe la vidéo à Bomimbo. Opération zéro baba na parlement, et ça par rapport à ba oyo baza ko représenter biso lelo. Il ne faut rien. Oyo beaucoup la kamako alobaka quand on t'appelle parlementaire, le verbe qui vient là c'est parler bolobaka nini. Ils sont en complicité, si vidéo c'est pourquoi vidéo a carton rouge. À ça là qui m'a bé, bateau ba ko comprendre té. Ya moto lobi vidéo to bi oui talande ya bomimboka, to pèse carton rouge. Ya moto lobi opération passons la vidéo à bomimboka. Motazo loba yo zomi benga prophète. Le temps que vous allez concentrer na Bible, aucun de côté en église, non sorti à en église, soit parce que moto logo la yé na makambo ça a coqué ko en église té. Et puis moto na moko ko pèse lito ité ayo kai. Au lieu de prendre la Bible, ko yé ko la bi ko kende côté ya bato tu prends tout ton temps, ils ont train à rekumisa ba politicien, à reboire kamabanga, à rekumisa bane, mais non, nous devons être sérieux, Séraphin. Nous devons être sérieux. On a dit nous obenga prophète. Na émission na yo obenga, monsieur wana na zo histoire na obenga prophète. Non, c'est parce que les gens ne veulent pas travailler, ils sont là pour na kosala du théâtre. Ce sont des aventuriers politiques. Okoba na ka bonga vidéo. Vidéo eloko Mbote ba Congo mani bipa nyoso bozwami mbote ba fidèle abonné ya Franc Commun TVP ya tolobela Congo émission na bino car ndenge to mesana ko pesa bino ba information chaque jour lelo to yambeli bino mo la mboka Joseph Bayoko Lokondo to yeba na société civile défenseur ya droit de l'homme lelo andimi ko ça la politique active na yetoko sala vraiment moi ba analyse to pesa bino ba information oyo le Cana République démocratique du Congo tika to pesa merci na batu nyonso o ba soutenaka émission yo merci na maman Nana Mbomba
Équateur, mon père Mbandaka, ma mère ne tombera jamais. La maman des orphelins, Balobi, Bana Mbandaka Nyoso Baza Simanayo. Merci na honorable Die Banza Londolonguya. Mbandaka Nabiso, toujours en forme. Merci na le futur docteur Jean Dondo, joyeux anniversaire à toi mon frère. Naebike 12 Ntabana Kwanga 2000 Rolia Malelo Kanenge Zalaka. Merci Nabino Nyoso bozala vraiment wana boyoka biso malamu bolanda émission tina suka ba révélation grave ezobima awa tomonaki prophète Ngefa o ayaki ko répondre à Joseph Bayoko Lokondo a frappé fort bon na émission yo to lobela vraiment yango mon amboka Joseph bonjour. Oui, bonjour Mopanzi Sango, bonjour Nabalandi Banso, il y a Fonds Commun TV. Très bien. Mon amboka Joseph, Ozana il a présenté le sous à Athènes, de Joseph ou les Canara déjà na biso et mon amboka Joseph à travers message nayo qui ont annoncé candidature na députation provinciale et nationale. Les autres banques ça ont nani atindio. Moi mboka Séraphin et loko moko ko bangisa bisote pona koleka mibu ebele koleka mibu zomi ezali eloko oyo to salaka. Très bien. Joseph Bayoko Lokondo azali molobeli ya bato ko banda école primaire, école secondaire comme porte-parole ya ba élèves to bandaka ko benga à l'époque commandant. Très bien. Et puis na université le chef de promotion la porte-parole des étudiants et puis coordonnateur provincial des étudiants du Grand Équateur à l'époque. Et là, ils ont simanabiso, ils ont souffrance de la population. Ils ont gestion chaotique de l'institution, surtout provinciale nabiso. Très bien. Ils ont détérioration de la conditions socio-économiques de la population. Ils ont sous-développement de la province nabiso. Il y a une population. Pas si on a la population, et puis population atteint biso, il y a lobby azali simana biso, pour na biso moko to koka ko candidater, pour na to koka ko représenter bango valablement na ba institution de prise de décision. Talaka et loko ezali simana biso. Joseph Bayoko, défenseur il y a droit de l'homme dans la société civile. Au bandeko sala musala no malamu au batunyo so bandeko betelo maboko ya ko lobela peuple. Et lelo on dit que ça la politique. Pourquoi otiki kolobe la peuple balobi oyo banda ko ça li banda ezala ki déjà malamu. Lelo on dit que ça la politique est active. Pourquoi? Oui, merci. Et kolobate ke natiki kolobe la peuple. Très bien. Na banda ki kolobe la peuple au sein de la société civile. Yango peuple asengi nanga. Atuni nanga pe asengi nanga lobi a soutenir ngai na koma kolobela ye au sein des institutions. Très bien. Pona nini peuple abanzi bongo. Pona nini shwawana. Parce que au sein de la société civile ndenge na lobaki na nos nangai azana ko jouer rôle ya décision te. Azana pouvoir contraignant te. Société civile azawana pona ko organiser kaka ba manifestation pacifique. Pour critiquer la critique positive, pour la plaidoyer, pour la dénonciation, oh yo esengeli comme même baye baza ko kambamboka, bakoka ko bongola, bakoka ko bongisa ikambeli na bango ya mboka pour le bien de la population. Très bien. Car la société civile a un pouvoir de décision te. Société civile a ko lobate ke ngai société civile na tie ba politique publique oyo pour na tombo ya mboka non. Soki société civile akutani na bakambi baye bazali na mayele te baye bazali na makokite ya kokamba mboka baction nyonso ya société civile ekozala na mai ekobwakama na mai yango to jouer rôle wana ya kolobela bato ya ko défendre droit de l'homme na kati ya société civile koleka mibuzomi pe to moni penza kita mingi te même si to changer pe makambo ebele yango population ya lobi mais et si koza kolobela biso oza penza na pouvoir ya décision te pona nini kokende na ba institution politique te pona ba action oyo zali kosala na kati ya société civile okoka kosala yango na kati ya ba institution politique talaka
esika décision na biso euti. Donc Joseph Bayoko Lokondo akokoba na mosala na ye ya kolobela population ndenge abandaki kosala yango na société civile akei kosala yango na kati ya politique. Avantage eza nini? Na kosala ka mosala wana na kati ya ba institution politique tokomi na un pouvoir. Très bien. Tokomi na mandat oyo tokolobela population avec un pouvoir contraignant. Un pouvoir contraignant ezani soki na lobeli population et boboyi kosalela ba proposition na ngai nakoki kobeta bino film. Alors beta bino film en termes d'émotion, beta bino film en termes ya ba mécanisme ebele oyo ma mibeko ya mboka ezali ko pesa pona moko molobeli ya population akoka kosa. Joseph Bayoko Lokondo civil ezana bato ebele babima na société civile bakota na politique active bavanda kimia. Tomona bato lelo baya na bafimbu, tomona bato baloba ebele libanda, mais kuna eza lokola la société civile libanda eza lokola joueur, oza lokola téléspectateur oyo kotala match peut-être na TV omona makambo tu ele kana ba faute. Mais quand est-ce qu'on a kata terrain oyo zolingo kota balobi kuna terrain za la glissant. Est-ce que on continue toujours que le peuple wana topé masole ko changer kuna parce que toyebi ndakisa bato bele o bakota kuna bavanda kimia. Nalingaka compromettre mingi te kasi peuple wana oyo atindinga na kene ko représenter bango oyo atienga pression na candidaté pona a voter ngai ayebi ngai na mwa mibu ebele. Même na kati ya société civile tozalaka na ba faux baye basalaka baction na bango pona intérêt moko songolo pona intérêt moko pakala. Baoyo bazalaka ke ba critiquer pa pona bakonzi ba balola esaleli na bango pona bolamu ya population mais basala baction pona bakonzi ba benga bango ba pesa bango mwa kanyaka. Bazalaka même na société civile même na politique. Société civile eza kaka scène te ndenge ozai koloba mabe eza kaka na politique te kasi na politique yango ngai nalobaka ke naboyaka koloba mingi parce que population ye moko azali victime ya makambo ti koloba awa akozwa moto atomboli ye pe moto wana akei kosalela kaka volonté na ye moko akei kosalela kaka libumu na ye et non ya bato batindaki ye lokola politique. Yango naza koya nga nalobaka que chacun et chacun moto na moto azali na esaleli na ye moto na moto azali na manière na ye ya penser moto na moto azali na vision na ye. Moi en tant que jeune ndenge na côté politique j'ai plusieurs décennies, j'aurai plusieurs décennies en politique. Très bien. Na kolukande na marqué époque nanga na laissé empreinte nanga ke na kende koluka pour s'enrichir facilement. Parce qu'on ne vient pas en politique pour s'enrichir. On vient en politique pour servir. Moi je suis un agent de l'État. Ceux qui na lukaka, ceux qui ont besoin d'enrichissement, na kokende na misa nanga ya bilanga, na entrepreneur oyebi. Très bien. C'est en entreprenant qu'on peut devenir millionnaire, mais pas en politique. On vient en politique pour servir. Yango ngai na ye na politique pour na laisser empreinte nanga. Empreinte oyo na tikaki na société civile, yango nde na ye kotika na politique. Na yango biso ba congolais na lobelaka yango souvent, il faut tozalaka na théorie oyo professeur Shonga a développé ya stigmate du pont nivellement. Donc nous ne réfléchissons que vers le bas. Donc nous ne faisons qu'un feedback positif. Moto ya kobongisa Congo azate. Mo centre devant bongo azate. Ba yo pe balekaka balobaka ka bakenda kuna basala eloko te. Mais moi, je ferai exception, je serai un représentant valable de la population, non seulement au sein du Parlement, mais également au sein de l'exécutif, parce que nous devons faire émerger la province de l'Équateur et Simalelo pour la vidéo à Bomia. Voilà, tu recommandes la vidéo à Bomi Mboka Joseph Bayoko Lokondo. Tu as vu avant aucun élément la candidat député national ou provincial et ça la parti politique pour ça la choix. Alors bandeko bazelaki mingi bakotuna Joseph Bayoko Lokondo azana parti nini le lot c'est quoi ça biso parti nini oyo ko accompagner yo na ba makonomi ya 2023. Oui, ezali motuna oyo suspense ezalaki mingi. Très bien.
ti bato babandi ko déposer ba candidature suspense wana. C'est une question qui suscitait un intérêt. Motonyo so bandai ko tuna parti ni j'ai reçu des centaines de questions pour na parti politique. Mais lelo na koyebisa bandeko que Joseph Bayoko Lokondo akokende na parti ya honorable Modeste Bahati, président ya Sénat, pe oyo kulutu na biso. L'excellent le ministre Marc Kilaza Nakati, parti yango, babengi yango AFDC, oyo eza na regroupement AFDC et alliés. Voilà, na bozongela. Finalement, Joseph Bayoko Lokondo akokende na maponomi comme candidat député national et provincial na circonscription électorale ya Mbandaka na label ya AFDCA oyo dynamique Joseph Bayoko Lokondo mobimba bakoti AFDCA Joseph Bayoko Lokondo ebele ya ba parti politique eyaki ko solliciter yo toyokaki Guy Luando na repinaye parti ya Moindo Zangi Fifi Masuka Sama Bokolombe ba parti ezamo ebele Jalisia Poussa et pas Bahati nana même yo kuna basombi on a combien transfert wana eza le plus cher Joseph Bayoko Lokondo moi loko moi na kuna toko kolobela ngota nene sali Bayoko Lokondo akende na AFDC toza na politique toza na football te oyo mercato voilà o sen na transfert wana ba soki joueur na combien non eza transfert eza transfert te eza na différent te pe Joseph Bayoko Lokondo aza moto oyo amone ya conscience na yete. Mais Joseph Bayoko Lokondo a convaincu dans une chose, dans deux choses. Très bien. La première, président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati, azalaka un grand acteur de la société civile. Et là, il sala lelo banda politique, azalaka kaka au top na politique parce qu'il azalaki acteur ya monnaie na société civile. Joseph Bayoko Lokondo a outil société civile, a sengeli alanda. Nzela oyo honorable Modeste Bahati aleka on a yé autant dans la société civile. Yango moni à peu près 2 décennies a yé capacité de mobilisation dans la société civile. Ba stratégie nyo sa banda dans la société civile a même mis yango na politique, c'est pourquoi il a toujours été au top. Très bien. Yango na landi kulutu na ngai ya société civile. Ça c'est de 1. Yami Balé le président Modeste Bahati na parti na yé AFDCA. Ezali aza la seule personnalité et AFDCA ezali le seul parti politique oyo et honoré province ya Équateur lelo. Pour nanine province ya Équateur depuis président Félix Tshisekedi à kota na bokonzi. Très bien. Lelo mibu minei tozolanda mibu mitano. Province ya Équateur et tikalaka kozwa représentant na gouvernement central était. Tobelela tolela toleka toloba ti leki na biso ngai kutu na meeting na lobela yango leki na biso William Zinga a lobela yango président ngonga yaki Mbandaka na conférence des gouverneurs pendant que tozalaki na bandeko mosusu bamibengaka ya Grand Équateur ba mosusu bato ebele bazalaki wana o bakokaki pe kopesa kombo ya mwana moko ya Équateur a représenter province na biso ya Équateur démembré na gouvernement batikala kosala yango te. Mais moto oyo azwi kombo ya mwana ya Équateur akei na yango epa na président de la République son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Président de la République a instruire na premier ministre Sama Lukonde que tia mwana Équateur na gouvernement ezali honorable Modeste Bahati na parti na ye AFDC. Pour na biso eza honneur, pour na Bible elobaka, soki obwaki mbuma na terre fertile et kobima et kofuluka. Yango honorable Modeste Bahati abwakaki mbuma na terre fertile oyo eza ya Équateur, a honoré biso, a pesi biso représentant na gouvernement central, mwana mboka Marc Ekila, mwana ya Basankusu. Balilema banoma komende mwana poto yango biso baleki na ye
biso bana Équateur tolobi biso pe to sengeli to honorable Modeste Bahati to mi kumba en bloc to mi boaka na kati ya AFDC apona honorer biso to landa kulutu na biso marque kila oyo azali na kati pe AFDC pona to sala chemin ensemble. Voilà un peu motivation oyo etindi biso après beaucoup de réflexions, après beaucoup d'analyses, de réticences et de décider to kende na AFDC parce que AFDC ezali parti oyo et honorer province Équateur et honorer bana Équateur yango dynamique Joseph Bayoko Lokondo na bandeko mosusu bamosusu mpe bakoya tozobenga bango biso nyonso tolandi kulutu na biso marque kila na kati na AFDC mpona topesa AFDC na honorable Modeste Bahati baeli oyo bakotravailler pour la République démocratique du Congo na province ya Équateur ezala comme réponse na biso reconnaissance na biso na geste oyo asali province ya Équateur. Joseph Bayoko Lokondo toyebi yo bobundaki mingi mpona kobenga na président sortant Joseph Kabila na mkiti na ye ya Ngwanda bolitaki mingi mpona alternance ya mboka na biso et AFDC eza lokola bato babenga yango continuité ya Kabila. Et pourtant, Beno Bobundela qui pour un départ ya Kabila. Le lot, ok, que ça la coalition ou bien que ça adhéré na dynamique na homo bimba Joseph Bayoko Lokondo na AFDC. Au moins, tel le roi bo ça la continuité ya Kabila. Oui, en fait, ngai na lingaka ko personnaliser, banaliser ba débattre. Biso tozalaki contre Kabila. Te Kabila vit on peut akolia ba mbala na ekuna na Kingakate. Très bien. Et si on parle de Kabila aujourd'hui. On était contre, on s'inscrivait en faux contre un système politique où ils allaient chapeauter dans le régime Kabila. Et puis, biso ba mouvement citoyen, toyaka ko monter beaucoup plus au créneau, hormis les actions sociales, to bandai ko sala, ko senga mai, ko senga courant, ba bongisa banjela, toyaki ko se radicaliser ngonga, to soupçonner président Kabila ko zala na ba intention ya obliger troisième mandat. Malgré Tobundi, moi 2 ans, dialogue et ainsi de suite, et après à Kenaï, il est en paix. Président Modeste Bahati, Azali continuité à Kabilité. Et puis moi je n'ai pas parlé de Kabila. C'est pourquoi moi on est Ponamboka. C'est un acteur de la société civile qui est là pour servir. Ponamboka, mon président Kabila accueilli comme un technocrate, comme quelqu'un qui maîtrise le fonctionnement du pays, comme un fin politique. Yango moni azako servir mboka ye na mwana mboka na président Félix Tshisekedi. Donc il n'y a pas question de Kabila dans ça. Toujours le bilan makambo ya mboka et sengeli to personnaliser yango te, to individualiser yango te. Alors Joseph Bayoko Lokondo, candidat na député provincial et national na ville Mbandaka, Joseph Bayoko Lokondo la gêne. Là où il y a des gros poissons, net na circonscription en Bandara, et Zobani Saote, Ozo Meka, Komeka, ou bien il y a vraiment la détermination que Dengen Ayeboé, mais il faut gagner ma part. Parce que Bazo Ben Abino, bébé politique, il y a des bota na politique. Et Zobani Saote, on a déterminé ma casse, ni les Asimano. Bato, Baza Simananga, il y a une population. Très bien. Joseph Bayoko Lokondo azana na moto moko te oyo azo banga na ville ya Mbandaka na côté Maponom. Parce que Joseph Bayoko Lokondo gagnera haut la main ces élections. Je l'ai toujours dit. Toza lelo retenir yango. Joseph Bayoko Lokondo azo risqué azala le meilleur élu à Grand Équateur. Nakati beaucoup de respect na bokulaka état Félico, mais bango baza bakulutu. Biso toza balek tozo benga na bango na makasi te tozo benga na bango te ville ya Mbandaka eza na 2 sièges voilà na biteke na kozwa 2 sièges nyonso nga na kozwa 2 sièges na national na 3 na provincial na kozwa 5 nyonso te. Joseph Bayoko Lokondo a son siège garanti la députation nationale et puis siège na la députation provinciale. Non mais pour le débat na viété pour le débat na lombela makambo etali Joseph Bayoko Lokondo beaucoup de respect na bokulaka na biso. C'était notable hein voilà. C'était notable mais Joseph Bayoko Lokondo a cause siège na ye na Mbandaka na national puis a cause siège na ye na Mbandaka na provincial. Moi je ne suis pas dans le oh machin oh gros poisson oh nini, c'est une question il y a des élections. Ce sont les élections qui vont nous départager. Et moi, je suis sûr qu'on a
population mobimba baza simananga bangonde bato batindika kingai. Moi je ne suis pas seulement le candidat, le vrai candidat de la jeunesse, mais je suis le candidat ya bana ikanga nyoso ba papa ba maman ba benga ngai chouchou na bango. Ah bon? Yango te kotangela nga kombo ya bato ba bomi mboka te. O ba vidéo ba non, ce sont les gens qui ont fait reculer la province de l'Équateur. La population a sanctionné bango. Quand il y a un bateau, on a le gouverneur, le quoi bani non. Et l'élection qu'on a qui ça. Ils ont les moyens de l'État. Peut-être qu'ils vont battre la campagne à moyens de l'État. Bissot aux ans de l'autre côté. Mais population ou anande andimi atinda. Bissot au lobela. Ndenge to bazé ko lobela. Ils seront sanctionnés vos vidéos là au babombo. Yo ka ki na message na yo lobby. Ozo passe la vidéo zéro baba na parlement. Elingi lobani ni Joseph Ayo. Non, c'est parce que les gens ne veulent pas travailler. Ils sont là pour du théâtre. Ce sont des aventuriers politiques. On va une vidéo. Vidéo est là. Voilà la vidéo. Quand c'est ça qui monte à Sali, les Kamboa Mabé, le quoi est en football. Sauf que beaucoup qui montent, topé les Kamboa Mabé, Salema qui bazonne ces vidéos, les Kamboa Mabé, ça qui peut pas sanctionner. C'est pourquoi la vidéo a été ça mon carton rouge. À ça là qui m'a bé, bah tout le monde va comprendre. Il y a une vidéo, tu as oui, talande ya bomimboka, tu pèse carton rouge. Il y a une opération passons la vidéo à bomimboka. C'est-à-dire qu'on trompe vigilance ya bateau, azo bomimboka, il y a une tobi, tu zone sa vidéo, tout le monde a ya bomimboka comme ça tu sanctionné. C'est pourquoi tu as lobby opération passons la vidéo à bomimboka. Bateau bah ça m'a commenté vidéo, oui tu as une vidéo. Pour nos moments qui manquent la population, dans la vidéo, bazong sango na ndenge bazong saka na football, bamo na ndenge au commis civil, ya bandaka ndenge au commis province ya Équateur, au bomi yango sur le plan intellectuel, sur le plan ya infrastructure, sur le plan investissement, sur tous les plans. Yango asimbi touche na carré. Loka to bazong sa vidéo arbitre amoni, arbitre à la population. Abomi mboka ndebo al carton rouge. Yango to lobi opération passons la vidéo à bomi mboka. Opération zéro baba na parlement. Et ça par rapport à Baoyo Baza qu'on représente Bissot Lelo. Il ne faut rien. Oyo, beaucoup la quand on t'appelle parlementaire, le verbe qui vient là c'est parler, bolobakanine. Ils sont en complicité, Baonyoso, ils ont la baili nationaux, ils ont la baili provinciaux. Il y a ville, il y a Mbandaka, il y a province, il y a Équateur, Mobimba. Baza na mauvaise complicité na vidéo pour na bakabola kamisolo ya province, ba bomagamo. Olobi. Baeli ya Équateur, Mobimba, na baeli ya Mbandaka, ils sont à niveau national, ils sont à niveau provincial, balobela la population T, bazali na mauvaise complicité, bango na vidéo, pour na kokabola ka misolo ya province. Et bato ya botoso ni sabango. C'est pourquoi tu l'as opération zéro baba na parlement. Makambo belé ya mabele ka na province ya Équateur. Yo kata député moko ndenge zalaka le kondo. Atelema aloba. Baloba kata pour na bazawa na pour na kozwaka ba enveloppe oyo yotaka na régie financière provinciale na ba mbongo ya fonctionnement na investissement batindaka na province ya Équateur. Yango biso to lobi opération zéro baba na parlement. Ba nyonso wana balobaka te to sanctionner bango to tinda une nouvelle classe politique. C'est pourquoi nous venons pour ce que nous considérons comme cette transition générationnelle. Bilenge bakota. Tout le bité qu'ils ont échoué dans tout, mais il est grand temps pour tout ça la transition wana bilenge bakota avec détermination pour nous changer beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, je vous signale que Lelo Tozana Molamboka Joseph Bayo Kolokondo, membre de la société civile, défenseur et droit de l'homme. Lelo andimi ko sale la politique active. Alobi un candidat à ma bonhomie. Il y a 2023, candidat député national et provincial dans la circonscription, il y a Mbandaka. Moi, je suis Bayo Kolokondo, aussi une vidéo, aussi une prophète, Ngefa, Malobanaye, Alobi, ceux qui aussi une vidéo, aussi une prophète, Ngefa, au passé de vidéo, au passé du prophète, Ngefa. Il y a aussi un gouverneur, Bobo Boloko, et pas un prophète, Ngefa, aussi un problème. Alobi, au kota ki Boloko, na turbulence na yo. Au côté qui boloko parce que le gouverneur Bobo a kangisa ki yote mais bakangisa ki yo pa ya ex maire de la ville Didier Dadam doit kangisa ki yo parce que aux âmes doit désordre. Au kolobani sur ça. Prophète Ngefa ndena
Les prophètes du peuple. Azara. Olobeli abana mboka, olobeli abana mbata kanyo. Viens na mona na YouTube. Oh ya saka bavantir wana. Voilà. Asala. Viens saka bavantir na YouTube. Non mais Séraphin, non, écoutez, papa. On inviter ngai. Na respectaka mingi parce que vous êtes très suivi. Vous êtes parmi ba étoile montante il y a journalisme na mboka na biso. Merci. To ya penza na plateau boto lobelaka un aventurier. Oyo aleka katolo bia makamwa mboka mo chen ndenge ni togo changer mboka. To za penza temps na biso ndeko. To tia pona kolobela nani moto ozobenga prophète. C'était charlatan. Prophète Ngefa. C'était charlatan. Moto ya lokuta. Oyo il ne mange que derrière ça. Donc, yeso qui a l'équipe na YouTube te afinga mototé a kumisa mototé a kolia wapi. Et moi, c'est un pervers. Non, je te dis parce que bateau bazo bebi samboka ba kangila biso na ba église wana na ya nini. Est-ce que ça église ya son? Église ya munene ba pe bateau ba kenaka église ya munene. Pe bateau ba kenaka pa na ya église ya munene na ngeli bateau je n'ai même pas suivi ça, mais il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me parler d'un certain prophète Ngefa que je ne connais même pas, mais na banda comment on a eu bâtiment banda ko ba non asaka théâtre na YouTube. C'est-à-dire vieux moko boye asaka ba imono na YouTube afinga ka bato na YouTube a kenda ko critiquer bato o ba pese moi misoko kumisa na YouTube. Je me suis renseigné, quelqu'un m'a dit non mais azwa ki ndemi pas gouverneur na bino on a kumisa ka na bi mais ba vieux ba ko ma sérieux mon colonine. Ba vieux ba ko ma sérieux mon colonine. C'est-à-dire, na âge naïe, et pas na biso ba benga koko, na ndenge mabete, po ndenge za wana bana naïe ba sanga ba bota bana. Et puis ba koko na yo ba mona ga yo mokolo, oza pe komiti ya kombo ya prophète, pendant que oza un charlatan, un escroc, au côté beaucoup makolo bien pendant que nous sommes concentrés na ndenge ni to ko kende maponomi. Pour na to gagner ba élection pe to meka ko tombola mboka ndeko ça la femme ba yeka na vérité. Et puis la vérité. Non, c'est un porte-parole de fête. Bon, je peux le considérer comme ça. Moutazoloba, Yozumi ben un prophète. Le temps que vous allez concentrer dans la Bible, aucun de côté en église, non, sauf qu'il y a en église, parce que Motologo là y est, dans ma cambo ça a coquille que en église. Et puis Motona mon pas qu'on pense l'ito ité à yokai. Au lieu de prendre la Bible, qu'on la Bible aucun de côté, abato toi tu prends tout ton temps. Ils ont train ya kokumisa ba politicien ya koboa kamabanga ya kokumisa bane mais non nous devons être sérieux Séraphin. Nous devons être sérieux. On a dit nous obenga prophète. Na émission na yo obenga monsieur wana na zo histoire na obenga prophète. Il est prophète. Non na église na ye wana mosala ndabe. Je suis désolé. C'est pourquoi ya mona lo ba ke to bomi mboka. Vidéo à bomi mboka parce que on prend l'argent de la province. Des sommes un peu considérables. Pour nous ça un charlatan, le quoi moto ti kotanga a ozo le bakaza prophète, pour nous connaître ozo banga kotanga comme Ngefa pour ani. Là c'était comme là Joseph Bayoko. Non, moto on Ngefa, bana comment on a bien été? Comment on a Ngefa? C'est-à-dire on prend l'argent de la province, on prend l'argent de la province. Voyez, viens ninga là. C'est fait, je vous dis. Si vous prenez 200 000, 100 000, car on a celle qui a sa vie, comme ça, a vu téléphone, on a dansé, Joseph Bayoko le condo, mais n'a mais, bah côté il y a Bissonini, Batoloko là-bas, vient Ngefa. Il ne faut pas mettre le mot prophète dans ça. Bah vient Ngefa, bah côté il y a Bisso, bah Koko na bango, Nini. Oui, Bisso, bah Koko na bango. Vous avez pas vient Ngefa. Non, mais on a pas vient Ngefa. Vengefa, bon, toi, on a guerre d'idées, hein. Voilà. Toi, on a guerre d'idées. Ce n'est pas que Nangi qui n'a mis la qui ça, non, mais c'est ok, parce qu'on est Bantou, il faut payer tout le Bamamondenge Zali. Vengefa, Aza, Akoki Kozala, papa et maman Nanga. Ok. Oui, oui. Donc, Aza Kok. Mais maintenant, Bisso Bakok, on a Bango. Biso bakoko na bango bakote ya biso nini pona to yebi ke ndenge ba venge fa bazara na otindele moi mpesa 100 000 akumisi yo otindeli ete lelo attaquer yo et comment o ya moni attaquer moi 100 000 c'est pourquoi na bi que pour na nini ko mbongo ya province oye koki ko sopa mabanga na nzela oye koki ko sunga province otindela ka yango ba charlatan lokwa ba venge fa pona ba kumisaka yo gouverneur c'est pourquoi on moni lelo comment kolela Gentini Ngobila ayeba ba vantir na wana azwaka isu na téléphone te kende mission beta lisola Gentini Ngobila
Quelle émission? Beta isola jatini ngombe. Aboni ngombe bate. Jatini abi ya zama téléphone te. Na ko tumbe jatini pe abi ya za mwana ki. Ya aza ye ngefa ko ya ko sale ba ventire te pona ya bi ba ventire nyo sa Kinshasa. Oh. Ako pesa loko te o ya pesa e koka. Ako ya mbeli su na téléphone te. Ako mi na kaka. Ye ngefa ya bloqué. Amitié nan kaka. Ya ko mwana ke pe tobo. Et tobo ya biso gouverneur. Et tobo c'est-à-dire oui, bien tobo te. Non mais est-ce bien tobo? Ah, elingi lo bali. Ah OK, Lucas c'est quoi signification et tobo. Non, dans vos émissions, ne venez pas me parler. Non, écoutez, beaucoup laka et la kisakana misala. Beaucoup laka et la kisakana comportement. Un papa qui passe des journées entières en train d'insulter les gens sur YouTube, ils ont train à beaucoup de savoir, on appelle 100 000, 200 000, 50 000, voire 30 000. Et puis, beaucoup laka, c'est quelqu'un qui se respecte. Beaucoup la gagné. Au Kimina, le prophète, on comprend des cas prophètes, il était au Bani, beaucoup la prophète, on va faire beaucoup la d'ailleurs, aux autres jouer la liberté provisoire. Donc, là, je vous stoppe directement. Et je n'aime pas parler à Kofinga parce que je moto a critiqué Kabato Baza aux affaires. Très bien. Je suis un homme respectueux, je suis bien éduqué. Je suis Kofinga gouverneur T. Kofinga ministre Luando T. Mais je critique Kabango sévèrement parce qu'ils ont un mandat de l'État. Comme je l'ai fait à l'époque de Bolamba, à l'époque du Tombi, à l'époque il y a un gouverneur au Baleka. Je le fais aujourd'hui. Ngonga bagi Luando Bazana Bafer, Babo Bazana Bafer. Na intérêt kakayaba bongo la isali lina bango pour le bien de la population. Depuis Bolamba Longo gouverneur, est-ce que tu me vois parler de lui? Non. Tout le monde a Kofinga moto a finga ganengefa. Pona ya taka pona ko luka moi elok. Ah luka moi mais luka moi elok. Aza professeur la prophète mais aza moi ma bonzali ka basa mi. Par rapport na il ne maîtrise pas. On dit que c'est un homme téléguidé, il y a une résidence surveillée intellectuelle à cause il y a 100 000, 200 000 personnes. Azotanga kombo na azobenga ngai, oh le kondo yoka. Non, viens de faire non. Azobe abakomeli les papiers na bato ya gouverneur, nani kombo na ye bayoko le kondo yoka. Donc atikala kaka na yoka ya le kondo on dit Thomas le kondo yoka pendant que kombo na nga peza na yoka te. Ngande Joseph Bayoko le kondo. Bakomeli na papier, la vidéo na été ni batinenga mona azotanga, il ne maîtrise même pas les noms. Donc on est en train de lui téléguider. De quoi moi na muke. Il ne maîtrise même rien dans tout ce qui se passe. C'est quelqu'un qui dans des faussetés. Ngai na sambi na gouverneur Bobo deux fois. To sambi na 2020, un long procès. To sambi pe na 2021, ti 2022. Comme partie civile au procès, les documents faisant foi sont là. Donc, écoute, il y a 2010, il y a un qui a fait un ministre Kabila à l'époque, et Kabila il y a un maï, bilamba. Vous allez comprendre. Très bien. En 2021, il y a une partie civile au procès. Tout ça, le gouverneur. Donc, Atika Kombo et Dada, le maire de la vie, et Dada n'était pour rien dans tout ça. Et par rapport à, je l'ai dit ici, je l'ai toujours dit, moi je suis un agent de l'État, je suis un entrepreneur. La liberté provisoire, na bimaka, na futaka yango, ngai moko, na bandeko na ngai o bazali banda ya mboka. Bango bato basungaka nga lokwa na bundela ka makoki ya bato, et ils étaient convaincus que l'arrestation na ngai ezaki arbitraire, c'est parce que na critique ka gouverneur ya Équateur, ko yaza ko kamamboka mabe, yango babayi ke sengai na bima. Tofuta mbongo to bima. Diluando afuta na elle écoutate. Mais je vais préciser une chose. Bato ya excellence, bato ya ministre Diluando de balingaki va se servir d'un emprisonnement pour se faire de l'argent. Ba mon source na information tozana yango ba kenda ko benga
excellence Guy Lando, le quoi monsieur Timothée. Oh non, et de comment on a boloko tout ça, bah il y a stop. Mais c'est nani? Mais c'est Timothée, je crois. C'est quelqu'un qui habite sur Gazakandan, Nabilo, qu'on a bango, Anato, Bawida, le Tobanin. Ok. Et, bah, il faut bien, except pour que, excellence Guy Lando à Sungakabat. Là, je dois aller dire à Sungakabat. Mais, je n'ai jamais été assisté, je n'ai jamais resté à l'écouta et pas naïe. Et peut-être qu'il a posé une question. C'est là des informations à ma possession. Timothée aurait demandé l'argent en monnaie et pas à Guy Lando. Mais il faut stopper ça. Je ne suis pas demandeur, moins encore preneur. J'ai mon argent, je paye pour ma liberté provisoire. Et mon sous camarade Nabiso, je l'ai dit dans la caméra, pas grâce. Appelé Luando, pas grâce Nkune. On a bandé boloko et tout. Il a envoyé $500. Et pas grâce. Et pas pas grâce. Mais maintenant, je ne suis pas demandeur. Moi encore preneur Mbongowana, Zombongowana, Zongi Sango. Et Zonga qui est pas. N'habite ce qui commence comment te mena comme là Magi Lando. Message nabi na tuna na senga ki mbongo te pe na zana posta ya mbongo sikate merci. Kasi bato soki ba senga ki na kombo na ngana ebisi na bango ki bazongi sayo. Donc je n'ai jamais beaucoup la à Salio. Mais motaki a kosenga akende kosenga na kombo na nga pendant que je n'étais pas demandeur moi encore preneur. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est un charlatan. C'est un charlatan. Au moins, il y a 5 vidéos pour attaquer. Il était prévu à l'impa. À l'impa, gouverneur qui a conseillé moi bon. Il faut que je pêche moi là. Ça qui appelle c'est là on t'a colobaté. Pour tout ce qui n'a le but de regarder chi d'abord naïe. Ah bah dans la colobaté quoi qu'il y ça doit changer. Non, ça doit changer. La naïe gouverneur Bobo. C'était charlatan. Bobo. Balobi vidéo pour tout comme quand toucher on t'es pas prophète. Ah viens Ngefa c'était charlatan. Bah tout monsieur il faut n'amboko il faut faire ba kangama. Voilà, mesdames et messieurs, tu comme vraiment na soukaya émission à Mokolo Malelo. Merci na bino nyoso bato bolandi biso tina souka. To souhaiter joyeux anniversaire na Mwana Mboka le futur docteur Jean Dondo Balobi le membre le plus actif Asibel Mbandaka na biso joyeux anniversaire à toi mon frère. Nzambe ya bakisela ebele équipe mobimba ya Asibel Mbandaka na biso o ekambami na Mwana Mboka honorable Diye Banza Londolongo ya baswete yo joyeux anniversaire Mwana Mboka Joseph Bayoko Lokondo to komi na suka ya émission ya Mokolo Malelo tala caméra Banza Diye Banza non c'est un jeune que je souhaite beaucoup de courage beaucoup d'énergie. Aza parmi bandeko yo baza ba jeune équilibré hein. Ba jeune équilibré même si Bissonyo sont tous ba candidat na Mbandaka mais c'est quelqu'un qui a passé lobby député provincial et vous la joie pour Nangai Joseph Bayoko Lokondo. Il y a donc ba jeune mosusu te. Bato Lolendo tout ça si on peut parler au nom des jeunes qui peuvent faire quelque chose dans l'Équateur. Des banza zali biso tozali ba problème à l'Olendo moninga soka zali kolo faut qu'on respecte nani maninga o bazwa faut qu'on respecte bango yo comme ça l'Olendo ndeni to ebije wana ezaka ka ndongo wana le roko ma comme no bende wana nani maninga so ba bongo faut batika bango ba ba la minga ba yaki ba jeune nyasa Équateur na mbo yebi mbo ebi bato bazwa ba mbongo ba millionnaire bazobaka te batamolaka na jean na polo yebi mbo mbongo kia ko rationner bato pesa nga boso pesa nga te na longo mo sa pesa nga boyobi oza mbongo yobi mbongo zotika biso ya en tout cas beaucoup de courage à Banza nzambe ya kosunga to tia poids to kozwa 2 biloko na Mbandaka to kozwa 2 biloko na Mbandaka donc ngana kozwa députation nationale provinciale Banza kozwa provincial na pété pona to ça ba calcul mosusu ekoya nasim. Donc beaucoup de courage, jeunesse à Équateur, boye na esprit moko, babenga ngoni fair play na football. Neni yo candidat o lo bela moninga no candidat mala. Non, mais ko la kisa motema polele, to za lo kwa bato motema li kundute. Soki yenga ke candidat ye aliki kaka bolo bela kaka ye. Ye kaka nde non, ce n'est pas comme ça. Les sièges sont nombreux. Tout ça na 3 sièges na province. On a ambition que na kozwa moko
die banza akozwa moko bato batikali bakaboli même soki ata ezalaka moko soki toki ensemble tobi ah mon cher tokute tosolo tosai bastratégie ensemble que les meilleurs gagnent. C'est comme ça que la jeunesse doit réfléchir. Eza lokwa ba jeune ote ya moto nyonso ya kozala candidat aza ennemi na ye. Il faut kaka yonde omi ozala ke yonde ba ozala candidat ya ba jeune nyonso non ba vrai jeune bazali. Biso ne toza ba vrai jeune. On ne transite pas, l'histoire ne s'efface pas. On ne change pas l'histoire. L'histoire de Yebani bateau babunda pour la province wan. Bateau babunda pour la province pour la ville wan. Tu vois yo ye o lobi ke ba jeune mosus ba goza na ambition te kaka yo. Yango tozo la ki sabango que ba jeune baza conscient pour na biso toza la génération consciente de l'Équateur, il faut to sangana. Na ba jeune auto moni ke baza na makoki ba kende liboso. Bango soki ba ingi ke ba lobi ke ba koma ba millionnaire, ba kende ko sala politique ya ba millionnaire ba bakopé ya mabe. Ba jeune il faut vous avez l'esprit morobo. Jeune la solo la ndingo na te. Ben le jeune on va ça ba ninga no ba dolo ba yo za patron. Bon, voilà. Il balanga ya suka. Ils ont parenté pour avoir combat de base. Très bien. Il balanga ya suka. En fait, lobby. Tozo kita mbandaka. OK. Lobby samedi. Tozo kita mbandaka. Yango to bengi bato nyos. Et puis ils ont mbandaka mobima. Pour na Joseph Bayoko le kondo aza soutenir na mbandaka mobima. Na kotinde la ba image, okoti apé na tout le monde la image vidéo ngaki kutu ezala accueillir mais base ba exiger ba lobi on se candidature zaki li banda ozoya comme candidat il faut to lakisa bango ki ozana bato ozaki na bato na société suffit okomi lisusu na bato ebele na société politique on a commis des acteurs politiques. Très bien. On a réservé à quel moko chaléré donc on va tirer pression en demi yango nazo senga na bandeko nyonso to ko combiner lobby na aéroport ya mbandaka pe to kotambola makolo ti mbandaka 3 place to loba mo ya 5 minutes avant to kende ko déposer candidature na biso na seni yango bandeko nyos ya FDCA bandeko nyos o balingaka président baati o balingaka président de la République bandeko nyos o balingaka mwana mboka ekila les chouchous des Équatoriens c'est lui les représentants de l'Équatorien au gouvernement c'est lui aujourd'hui le leader de l'Équateur moto moko akouta Joseph Bayoko na yo linga solola batoyo bazo non Marc Ekila toza na kulutu moko te oyo apesi ba jeune misala ya minene lokwa Marc Ekila luka ba renseignement. OK. Azo sunga ba jeune, azo sala mingi na province ya Équateur, atinda Transco, azo tinda Trans Academia après Kinshasa province ya Liboso ba étudier ba ko banda ko vanda kana sekli ko yaka kelasi na bandaka ekozala Équateur. Trans Academia zo kende bandaka, azo kende ko lancer zone économique na Équateur, aza ko ba travaux ya parc à bois. Na lukolela ezosalema déjà donc mon kon na Équateur te oya sali mingi koleka Marc Ekila mais on a compris que c'est lui le vrai leader yango province Équateur c'est ça que yango na bike na KFDC pour na Modeste Bati amemeli président de la République kombo ya équatorien Marc Ekila il azaka moto amakelele mingi te il n'aime pas les médias c'est un grand bosseur oui côté aussi directeur de cabinet na Sénat il y a président Sénat il y a bimi boyete mbala ministre abandi ko travailler na ba cabinet ministériel ko banda 2004 soki aza conseiller te aza directeur de cabinet conseiller te directeur de cabinet ti a commis directeur de cabinet président Sénat vice ministre à transport aujourd'hui ministre. C'est pas quelqu'un qui a transité, c'est un grand bosseur. Donc, c'est un appel à moi, la Mboka Marc Ekila. Ata la paix, Franc Commet TV, chaîne Noé, le Belaraban, la Mboka. Ceux qui ont aussi quelque chose, vous allez. Il va bien que le message Noé est qui. Et ça vient à la cool, le roi bateau sur la ministre. Quand il est sur la bloc, va masser. Ah, le roi ministre, à la garde, le roi bateau sur la ministre. Donc, il a aidé beaucoup de jeunes équatoriens. Je ne vais pas citer des noms ici, il continue d'aider. Donc, il y a sur la ganaï bien, il y a un biso tobito. Bato nyoso balingaka Marc Ekila, o balingaka FDCA, tokuta na lobby na samedi 2023 na 8h na aéroport. Pona to lakisa, président Basi to lakisa kulutu Marc Ekila ke Équateur
tolingi. Voilà, Équateur, Bolingi, moi, Mboka marque qui là, toujours c'est vraiment na bana nyonso ya Villa Mbandaka, bana nyonso ya province ya Équateur, bokenda koyamba mwana mboka Joseph Bayoko Lokondo. Bokenda koyamba mwana mboka Joseph Bayoko Lokondo. Bozala vraiment belé na rapport wana, bolakisa ba force. Toko senga pe na bana nyonso ya Asbel Mbandaka na biso bo accompagner Valère ya province ya Équateur na bengaka Mandela de l'Équateur bozala wana ebele mbongo eza eloko te mbongo ekoya mais moto ya kosala mosala moto ya kolobela population eza Joseph Bayoko Lokondo azo prôner ba Valère bokenda koyamba ye ebele tomona vraiment engouement na Villa Mbandaka eganga elobake mwana mboka Joseph Bayoko Lokondo azongi na mabele abundelaka peuple akota ba boyoko pona peuple wana ekosala vraiment bien. Merci mwana mboka Joseph Bayoko Lokondo. Merci na bino nyonso bo pesa ki biso confiance ya kolanda biso tina suka. J'espère que le ba lobeza te biso. Te na suki. Voilà to suki wana.